ba mama balandi ya masolo ya équipe nationale mbote na mino baepose ebele kolanda masolo bonga kozanga te bongo boyebi ndenge ndeko zulu alobaka ntango nyonso équipe nationale ebetaka ndeko nyonso te ebetaka soki mama motuya eza na mboka bongo tozolanda biso nyonso actualité du 28 juillet au 6 août 2023 oyo masano minene mboka mo monde entier bakotalela bongo république démocratique du Congo esika oyo 9e jeu ya francophonie ekosalema ntango na lobi bongo to boyeba ete papa koyeba timba na masolo ya likita mertens aza na biso elongo ndeko zulu na masolo ya sembo na canal kin aza na biso mama afrika na masolo ya mpifo oyo akitanaka na mama solange soki mama solange azali disponible te l'antenne aza na biso bonga moko molobi na bino masolo mpona ekolo mpona ya smbdg aza mpe na bino elongo bongo na mokolo ya lelo ndenge bilili etalisi toyambi mpona bino mwana mboka Isidore Kwanja Ngembo bazali bongo directeur ya comité national ya 9e jeu ya francophonie bato balinga bayeba eske makambo yango ekolekela ndenge nini tokomi na étape nini plus de 4000 jeunes na oyo etali sport na oyo etali culture basakana mpona kotalisa bavaleur ya mboka na biso akoyebisa biso nini ezosalema tokomi na niveau nini eloko ni ya motuya mboka ekozwa na nsima ya masano wana mwana mboka directeur topesi yo mbote. Merci beaucoup. toyebi ete ntan oyo ezali mpenza charge agendaki mwa kaka tobudi ti tokomi na mongo ya motu tokosala émission awa na stadium de martyr na bokuse moto oyo akolanda moko na mbala yango jeu ya francophonie oyo elakisi nini. Jeu ya francophonie ezali moko ya ba événement mibale ya monene na kati ya francophonie. Francophonie esangisi 88 états et gouvernements. Bazana activité mibale ya minene ezali sommet ya francophonie oyo esangisaka ba chef d'état na ba chef ya gouvernement. So kui au kanisi malamu je pense en 2012 tosalaki sommet ya francophonie awa na Kinshasa. Événement ya mibale ezali jeu ya francophonie. Wana esangisi ba jeune ya ba pays nyonso ya francophonie. Et salemaka chaque 4 ans. Sommet salemaka chaque 2 ans. Nango biso République démocratique du Congo, pourquoi boyebi tozali premier pays francophone. Et puis pas na biso tozana 4 langues nationales et tozana langue officielle kaka moko ezali français. Yango wana nde tosepelaki koorganiser baje ya francophonie et pas na biso pona nini pona ekopesa biso avantage ya liboso nanu totikala koorganiser événement sportif ya munene et pas na biso te tozokanisa oyo babotamaka lera kala wana bakanisi nani combat ya nani ya Georges Foreman na Mohamed Ali mais wana ezalaki bato mibale bazobunda mais oyo toza koorganiser lelo eza 9 activités sportives na 11 activités culturelles ezosalema pendant 10 jours. Donc eza événement moko eza complexe, très complexe parce que toko aligner ba activité nyonso wana ba équipe nyonso wana pendant 10 jours. Donc chaque jour ba événement eza ko salema ba basketball ba robeta, ba football ba robeta, côté anani ya culture ba musicien ba sculpteur, ba photographe, donc les activités ébélées. 11 activités culturelles, 9 activités sportives. Donc ce pays sala yango pona nini ya mibale pona tozo opportunité ya ko tonga ba infrastructure. Bomoni l'air boyambinga l'air yaki na koti na stade ya nani ya martyr. Bomona ndenge ba bongisi yango. Na lingaki pe boya awa bomona esika toza ko sala. Awa bâtiment oyo. Ezaki bâtiment moko akala ese pola. To retaper yango, lelo omoni to couvrir yango, et puis to installer système de climatisation centrale, c'est-à-dire que bato ba ozana kati ata mo eza makasi ndenge nini, ba ozala na ba condition moka malamu. Ce qui peut to sali kaka pembeni na biso boye. To zape kotonga gymnase moko ya munene jumelé. Donc équipe mibale ko beta. Oyo parle boye 2000 personnes, oyo parle mususu 3000 personnes.
Simana yango, nous appelons kobongisa terrain annexe pour l'athlétisme. Kotonga tartan pour ma samion sur Italie athlétisme na handisport. Handisport les alliés sport il y a des personnes qui ont un handicap. Donc à na stade il y a martyr. Autour du stade à martyr, tu as une activité il y a basketball, il y a football, il y a handisport, na athlétisme. Pembeni ya aobo ina stade Tata Raphaël. Kuna pe tozala na lutte africaine, lutte libre, judo, tennis de table, na une partie à football parce que donc football est salema na Tata Raphaël pe na martyr. Mais tozala ki kaka na Tata Raphaël na martyr. Tata Raphaël pe c'est bebaki makasi. Boyebi eza stade moko akala ya tango indépendance, tango ya colonisation toloba. Mais lelo ba effort eza ko salema makasi so boke kuna bokokuta misale eza ko salema balongoli batio nyonso basinga nyonso ya kala ya nani ya courant o ebebaki ba retaper toza ko retaper yango toliki que na juillet misala nyonso wana ekosila ya minene en tout cas moi ba misala mike ekotikala mais oya minene penza ekozala esesili pour changer nani pelouse, pelouse synthétique, tartan pour l'athlétisme, puis na kati kuna kobongisa babiro nyonso ese bebaki wana. Mais to tongis koyo stadium munene pour la judo, pour la lutte libre, mususu pour la tennis, mais ba stadium ango pesa minene donc ezali multisport. C'est-à-dire que même si to tongaki yango initialement pour la tennis de table, mais tu peux utiliser pour par exemple handball, pour la basketball, pour la activité moussous. Na mokili mobimba. Donc mboka nyonso bundaka donc baza ko se battre pour organiser ba événement à minene. Pour ils en ba retombées ébélé, ils en ba retombées économiques, ils en ba retombées sur le plan diplomatique, ils en ba retombées sur le plan politique. Ils ont retombé sur le plan de la visibilité Yamboka. Du 28 juillet au 6 août, la caméra du monde entier et vous allez tourner à la République démocratique du Congo. Vous voyez, la francophonie est un tiers il y a État membre des Nations Unies. Donc, bana oyo boti na bango batikali soki na Canada, soki na France, soki na Suisse, na Abidjan et pas wapi. Attention na bango ezala a na RDC. Puis bana oyo wana mususu bakoya bana nyonso na bakoya baza de 18 à 30 ans. Dans 10-15 ans, bangonde bako diriger mukili oyo boye. Baza so ba ministre pa na bango, soki ba gouverneur, banque, soki ba fonctionnaires internationaux. Aye pas na biso boy a gagné moi médaille na ye ezali fierté munene pona ye akotikala ta kobosa na nani RDCT abi mboka na zwaki médaille na nga ya munene parce que ça événement munene bana wana soki toyambi bango malamu bazongi na ba souvenir ya malamu ce sont nos ambassadeurs les pays bakozala ça ba ambassadeur na biso. Oui mais papa Isidore tosepeli mingi koyamba ya kwambate olobi tokoyamba bapaya ndenge na kati ya mboka na biso na nzela ya Kinshasa kapita. Mais otuna liboso mpo na ngai kalakala oyo RDC ezalaki wapi po tosala biloko ya ndenge wana po tozali kobenga RDC ezali ekolo ya liboso to pe pays ya liboso na kolobaka lopoto lelo namoni tozongisi mpo na ngai nakokanisa ke eza malamu to ndima koorganize événement ya bongo po epesa biso makasi mpe tozwa moyen ya kotia mwa propriété na mboka na biso toluka mpe moyen ya kobongisa banzela nakanisi lere roi ya babelge ayaki ya boye amonaki balongoli bakatikati babongisi mwa nzela batrace et tout ça lere mpe papa ye namoni kuna badizipizipi mwa mabulu tout ça. Donc pour ngai nakoki te koloba non parce que nzela ezali te parce que salité ezali bosoto ezali tokoki ko organiser événement te
tosali yango tala ndakisa esika tozali awa boye soki ezalaka ke RDC toza koorganize jeu ya francophonie te nde ndako oyo ezalaka ndenge ezalaka nani gymnase oyo po ezalaki déjà esali bambula ebele etikalaka eloko moko abandonné mais l'air tondimi tosala jeu ya francophonie toretape yango ndenge bomoni yango ekomi kitoko totongi ya sika kaka pembeni awa boye toza kotonga mpe bamosusu donc mpo na ngai eza opportunité président de la République lere andimaki koyamba bajeu ya francophonie awa na Kinshasa tozalaki na bainfrastructure ebele te mpo na ye ezalaki opportunité mpo na toluka moya kotonga yango nde toza kosala makasi bomoni bandako yango lere nga nayaki awa boye na novembre 2021 nyonso oyo boza komona oyo etelemi awa boye nakutaki bafondation tosali yango en une année et demie soki tozalaka na contrainte wana te ya bajeu ya francophonie nde esali ata ba 2 ans 3 ans 4 ans mpo esila donc mpo na ngai eza opportunité mpo na mboka et puis mama Sylvie atuni abi nini tokozwa ebele bainfrastructure nyonso totongi oyo boye lelo bana oyo ya biso oyo nyonso oyo bazalaki na bisika ya kobeta ndakisa nani basketball boyebi ke tozwi babasketeur ya minene oyo babeti na NBA oyo ezalaka ekipe moko ya makasi na mokili mobimba mais mboka na biso ezalaki ata na gymnase moko te tobimisi bato lokola ba Didier Mbenga lokola ba Mutombo Dikembe mais tozalaki na gymnase ata moko te mais lelo totongi misato soki tosilisi awa boye bokende omona mpe oyo ya minene oyo eleki oyo totongi ezali awa boye nyonso wana ekotikala mpo na bana mboka totongi mpe tozalaka na gymnase mpo na judo te totongi yango tozalaki na gymnase mpo na tennis de table te totongi yango tozalaki na gymnase te mpo na lutte libre nyonso wana epuis bagymnase yango eza multi sport c'est-à-dire ke lelo tokoki kobongisa yango mpo tosala basketball tobeta basketball lobby tokobeta handball lobby tokobeta volleyball donc ezali investissement ya monene mpo na jeunesse congolaise bana oyo nyonso oyo baza kozwaka bamachete kokataka bato na nzela oyo baza na talent quelconque baza na opportunité ya kosentraîner mpe lobilobi bakoma bajoueur ya minene oyo bakokenda kotombola nani bendele na biso na mikili ya poto donc ezali malamu mpo na ngai eza vraiment une grande opportunité si le plan ya sportif mpo na bajeune na biso mais si le plan diplomatique aussi à un moment donné mboka na biso ezalaki mpenza soki bazoloba makambo ya Congo eza kaka bitumba kaka capitale de viol kaka boye mais lelo tolingi tolakisa eloko mosusu tolakisa ke il n'y a pas que ça mais le Congo a encore beaucoup de choses à offrir yango wana nde tolingi tosala yango kili babamona ke toza na mpe na capacité ya koorganize baévénement internationaux soki mpe tosali yango malamu ekopesa biso makasi mpona koorganize mpe baévénement mosusu baactivité mosusu ezala CAN ezala CHAN ezala Jeux africains parce que toza déjà na bainfrastructure parce que toza mpe na expérience mpona bana oyo nyonso baza na équipe oyo toza kosala na bango lelo baza na expérience makasi soki lobi tolingi toorganize événement mosusu bana wana bakoyeba vala na situation boye tokosala boye na situation boye tokosala boye donc directeur Isidore na ba compétition oui. Sportive oui. Donc ba discipline sportive ils a retenu pour la 9e G na jeté coup d'œil na moni absence il y a natation or tous en la piscine olympique na Iniki et puis on pouvait aussi récupérer Kosbaki na Bandalungwa pour na réhabiliter yango mais pourquoi absence il y a natation et puis pourquoi absence il y a Nzango parce que Nzango aussi ça pour matin mais na ba compétition na moni na ba discipline sportive na moni Nzango te na moni natation parce qu'il y a une raison et puis deuxième question directeur Isidore où seront logés les 4000 athlètes bakolala wapi parce que il y a 4000 athlètes na Kinshasa pour la 9e francophonie et ça j'ai bouquet bakolala wapi est-ce bakolala courant 24 heures sur 24
mai 24 heures sur 24 pour te budget à Kourana Mai. Ah, on a Kinshasa. Voilà. Dans la réponse à la question, il y a Liboso. Pour Nzango. Nzango est une activité sportive. Ils ont fait mingi na Congo et na Congo Brazza. Ils ont fait activité malamu pour les jeunes filles, pour bouger nani nzoto. Et ça les mingi pendant la récréation, bazo sakana tout ça. Et bani na mikile belete. Biso RDC, pourquoi ton dimi to organisé j'ai à francophonie awa. To che yango le quoi activité to za ko présenter yango. To za ko présenter yango parce que objectif na biso ezali que na ba édition prochaine ils allaient inscrit parmi l'activité sportive dans le cadre de la francophonie. Ils ont à peu près 22 à 24 activités où ils allaient lister pour nabager la francophonie. C'est que ceux qui ont organisé la prochaine édition, à Kopona, dans la liste de 22 activités sportives où ils allaient recenser, à Pony Abibon, qui organisait telle, une dizaine. Pourquoi? Par exemple, Net Bisso, tu Pony Tolobi, tu as un gymnase à basket, vous avez l'opportunité pour Bisso Totonga, gymnase à basket. Tu as un judoté et vous avez l'opportunité pour Bisso Totonga. Donc, Mboka na mboka Kopona, pour nini alingi activité Oyo à la place ya Oyo. Pour Bisso, ils ont une opportunité pour Totonga. Donc, c'était vraiment important. Topona, ba activité wana. Alors, tu connais peu qu'on a natation. Mais, je vous informe que ceux qui, au Kenya, à l'université à Kinshasa, ba bongisi piscine wana, ils ont piscine olympique. Ba bongisi yango izongi penza ndenge zalaka ndenge akala. Mais, choix na biso ezalaki na ba activité oyo mususu wana parce que tokanisaki ke soki tozwi tosali toorganize ba activité sportive wana ekopesa biso opportunité ya kotonga ba infrastructure. Alors donc pour dire que tokoki pe kozwa natation mais tozwi yango te pe tozwi ba mususu pe permettre biso totonga. Nzango pe toko présenter yango ezali oyo je na biso tokosala démonstration parce que pour na ba inscrire yango faut batinyoso ba règle na yango okosala ndenge nini pour gagner okosala ndenge donc okoperdre ndenge nini donc ba règle nyonso wana il faut te présenter yango nzango babetaka yango boye yango wana nde tosali ba équipe mibale tokoprésenter non seulement bato bako s'exercer mais tokolakisa bamikili mobimba bitala ba règle nango yango oyo boye de telle sorte que na ba édition prochaine mboka mosusu pe akoki loba non je classe aussi nani nzango. Pour le logement, il y a des athlètes. Justement, il y a des gagner nini. Ce qui est à l'université à Kinshasa. Au côté de la chambre. L'université à Kinshasa, il y a un embouteillage. Nanzelo wapi. Nzela kakao moko yoboy. Toko sala voie dédiée au babengi. C'est-à-dire que dans l'air âgé, pour l'université à Kinshasa, nous avons 3 voies. Soit au Kei au Mati côté à Salongo, soit au Kei Université, soit au Kei Elengesa. Pour votre information, Elengesa, misala e bandaka là. Ti à un moment donné, bakataka yango pombongo ezakate. Tango te proposer to loger ba athlète na université à Kinshasa. Gouvernement central a bénéficié 3 millions après si na ville à Kinshasa pour ba si sanzela wana. Nzela c'est si là ce que tikali mo pont moko basala pont wana pona bafongola nzela wana puis mati côté il y a cliniques universitaires tina université à Kinshasa. Alors décision ezali que pendant les 10 jours tokocha voie moko vous allez voir dédié donc na balère à Tongo kaka ba bis oye ko mema ba athlète na université à Kinshasa tina ba RDG na ba pokwa ko zongi sabango na université à Kinshasa. Na université à Kinshasa tobongisi yango tobongisi ba chambre lelo na ba chambre okuta maya moto maya malili soko lingi sokoli maya moto sokoli maya malili to ba ventilateur to ba douche na chambre pour ezala ki ba exigence ya communauté internationale lelo
entrepreneur aza kobongisa voirie donc banzela to clôturer homme nyonso tout mpona kosécuriser baathlète mais ekotikala mpe mpona baétudiant na biso bakozala na homme sécurisé toza kodéployer fibre optique mpona kozwa connexion internet sans fil ntina bahomme ya université ya Kinshasa nyonso wana ekotikala mpona baétudiant ezali baretombé ya GA francophonie. Donc na moins de 2 mois au kaka. Obi? Na moins de 2 mois au kaka makambo nyonso wana esala mais non, bandit, le quoi, nani fibre optique, comme déjà à 80% de déploiement. C'est-à-dire que même Bissika Nyonso, ils ont la Tata Raphaël, ils ont la Martyr, ils ont la Paris du Peuple, ils ont échanger la limité, ils ont la misée nationale. Site Nyonso, il y a G, et qu'ils ont la fibré, puis et qu'ils ont la connecté, c'est-à-dire que bateau, ils ont la possibilité de se connecter sans fil. Moi, Mboka Isidore, c'est vrai que Koloba, au Betitango, au Italie infrastructure, Nenge Bobongisi, Bisika, au Batbarosta, la Masano, Nenge Botongi, tout le monde a été membre du gouvernement, mais surtout les cas qui pour revisiter différents chantiers, déjà na plus de 70% de réalisation. Kasina Maimatali, organisation, il y a des jeux proprement dit. Comme à niveau ni to ko pesa ngo pourcentage ni wala motuna liboso motuna mi balé kota la 9e GA francophonie et même biso biloko motuya etikeli biso campus ya kitoko ebongisi banzela ebongisi mamunyo sona kasi bana na biso ya mikie ya lelo oyo bako profiter na ndenge nini poto ibimaka ndenge salama tozaka na sommet ya francophonie après sommet ya francophonie tomona ba payote ndenge kenda tomona c'est vrai aujourd'hui tokokoka kolongola campus teto déloger yango tokolongola ba misala o botongi na stade te kasi bana mikie lolenge nini bango bako profiter na bien fondé oyo tozui na nzela ya 9e jeu ya francophonie bako profiter biloko ebele par exemple ba infrastructure nyonso ndenda utikoloba boye ekotika eza ba kiosque te ke lobi ba olongola ngo ekotikala pe ekotikala pona bambule ebele ezala na université ya Kinshasa ndenge utikoloba nyonso wana tosali tango ba athlète bakozonga epa na bango mbala moko tokotisi ba étudiant na ba chambre bakokuta ba chambre moko kitoko na ba condition ya malamu. Par exemple, Bolobaki de Cambouanan, il y a Maïna Courant. Lobby hier. Tout ça là qui descend, dans le ministre, il y a ressources hydrauliques, dans le PDG à SNEL, dans le PDG à Régie des eaux. Tout le qui na Bangoawa, tout le qui na Tata Raphaël, tout le qui na l'université de Kinshasa. Pourquoi? Parce que président de la République. Le secteur à déception est bien. Yangowana. Et ça va mari de nous. Yangowana. Président de la République a dit que le ministre Nyonso tout. Alors, Moutou Nyonso, dans le secteur naïe, a apporté contribution au comité national de la GA francophonie. Le ministre il y a ressources hydrauliques, il y a tali makambo ya courant na mai. A Bengisi, il y a SNEL na régie des eaux. Il y a identifié les besoins Nyonso tout. Il y a Tata Raphaël, il identifié les besoins Nyonso tout. Toké na université ya Kinshasa ba ambi biso coûte pas recteur azalaki na mwa ba kokoso makambo mai courant a profiter a poser ba problème nyonso wana tout lelo ba tindi ba technicien ba recenser tous ces besoins bipa yo ko senga ba changer cabine ba ko sala yango parce que objectif ezali que pendant les jeux tous a problème il y a mai katani courant et katanité courant et ko katana mais tous a la possibilité la question que katani donc ba technicien bazali mbala moko ba bongisi et puis biso tozu pe ba disposition to sombi ba groupe électrogène ce qui courant ekei mbala moko to pelisi groupe électrogène entre temps ba ingénieur baza ko bongisa pona tozala na courant de façon permanente. Pourquoi? Parce que to ko retransmettre en direct ba compétition nyonso ko salema pona mikili nyonso ya francophonie balanda Bagé à francophonie pour bana bakoya baboka nyonso tout bani bamona so bana bango ba gagner ba perdre tout ça. Donc on prend toutes ces dispositions là pour que maille est engagé, courant est engagé
et bana wana bakoya bazana ba condition moko malamu. Donc moi je pense que ezali opportunité à munene pona mboka na biso sur tous les plans. Na ko organiser ba événement parce que lobby et ko pesa biso opportunité ya ko organiser à moins cher ce qui te donne ça l'activité parce que to tonga sous infrastructure to tongi les investissements munene to sali ce qui te donne ça événement mususu to ko utiliser kaka ba salle to tongi pe to ko kipe ko utiliser en pe na makambo mususu ebele. Na ma état l'organisation beaucoup na niveau ni makambo état l'organisation il faut boyeba ke ba ja francophonie ezalaka nini ezaba secteur mitano oyo essentiel eza capital ezali sécurité ezali santé ezali transport ezali hébergement ezali restauration. C'est-à-dire que musala na biso en tant que comité national musala na biso ezali ba athlète baye to yambi bango na aéroport to memi bango to za besoin de transport ti na village to loger bango donc to régler problème d'hébergement to za ko lesa bango na tongo chaque jour to za ko mema bango ti na ba site ya ba activité sportive. Maintenant c'est ça le makande nini to za ko travailler na ba fédération internationale na la fédération nationale. Par exemple, na football, fédération internationale, la routine de la biso, arbitres internationaux, juge de touche, puis fédération nationale, qui travaille en collaboration pour qu'on ça officiel, juge de touche, ainsi de suite, pour qu'on faire respecter les règles des jeux. Donc, biso, tout ça qu'on peut ça, logistique, tu peux si bango infrastructure, tu s'occuper de transport na bango, kolia na bango, kola na bango, sécurité na bango. Mais pour la makambo etali règle des jeux to ko inviter la fédération internationale on a ebisa kibino boy to réserver ma chambre combien de pays tozozela 40 pays 40 pays ba confirmer ba confirmer ba futi ba mbongo na bango kutu donc on a donc toza déjà 40 pays où ba confirmer ba ko ya awa pour la francophonie. Mais on dirait aux autres na ministre sport qui est la culture et pourtant la activité nengo tangeli biso 11 activités culturelles 9 activités sportives mais tous mono mingi de na ministre sport ministre culture otie libanda non toza na comité de pilotage na ba site hein en tout cas zobeta sete mingi na ba stade yango pona nini nazo beta sete na ebisa bino soki bandima ki kopesa biso baje ya francophonie ezalaki ya liboso po côté ya culture tozalaki na ba infrastructure nyonso toza na palais du peuple toza na musée toza na académie des beaux-arts belge bapesi biso centre Wallonie Bruxelles français bapesi biso institut français. Donc si le plan à culture tozalaki na problème te tozalaki nde na problème côté ya ba infrastructure sportive. Yango wana nde mingi bozomona ba fort tozosala mpona tosilisa construction ba infrastructure sportive. Mais toza na comité de pilotage. Na kati na comité de pilotage toza na ministre des Affaires étrangères ye moto aza président ya comité de pilotage. Na kati na bango kuna na kati na comité de pilotage toza na ministre ya sport, ministre ya culture, ministre près le président de la République, ministre ya finance, ministre ya infrastructure, AG anani ya ANER, DG anani ya DGM, inspecteur général de la police nationale. On est basali donc to bengi comité de pilotage. Donc ezali batunion surtout ezala culture, ezala sport baza nakati. Mais na culture tozaki na problème ebele penzate. Tozaki na problème ebele na côté anani ya sport. Ya mibale na côté ya culture ezaka penza bendaka bato ebele penzate. Na côté ya sport ndezo benda bato ebele. Par exemple, na pesa exemple pour la délégation congolaise. Nous avons 45 artistes, nous avons 361 athlètes. Oyo bako représenter Mboka na biso na baja francophonie. Le co-directeur et le que bomaka organisation et la restauration na transport. Et le comme na sur simbité na bando chola yo bâtiment sur ma solo simbité on a la lobby awa Isidore yo na ba télévision nyonso. Surtout semble la Simba. Alors comment est-ce que vous vous organisez à niveau restauration? Est-ce que vous allez faire appel à maman Malewa to
s'organiser les transports de vous à l'académie tout Transco. On a sur le plan culturel. Musique. Pourquoi absence de musique? Est-ce qu'on va assister aussi à Ferregola, Fali, Poupa, la musique pour tout le monde à peintre? Pourquoi l'absence de musique? Musique est ali. Musique est ali. Non, en fait, les aboyés. Bano bazoko bakosala ba compétition, ils ont de 18, 30, 105 ans. Mais on a changé la limité. Kuna tobengi yango village des partenaires. Ils ont quoi ici quand ils ont la kermesse pendant les Jeux. Tous a kosala ba activité kuna, ba concert, ba ko présenter ba biloko donc ba kiosque et tout ça. Tous a pu négocier na ba artiste na bisha minene pour na basala quoi basala ki na Cameroun, quoi basala ki na Qatar, ba beta ba tunyo se peut ba ke Congo tous a mboka monene ya musique. Ceux qui n'ont pas question na transport na restauration. Na restauration il faut boye ba ke ba athlète ba liaka luka biso tous a kolia te, kolia ba fumbwa, kolia bazana moi régime moko eza spécial. Alors, et c'est un mingi tout ça qu'on utilise diététicien ou pona moins vitamines mouké, moins calories mouké, ainsi de suite pour nous préparer repas na bango. Et puis côté anan il y a restauration surtout parce que j'ai la francophonie. Faut boy bango que ezali quoi ba bengi yango j'ai la francophonie. Ezali conformément à l'ordonnance est créé comité national. Ezali organisé par les comités internationaux et les comités nationaux. Makambo etali restauration. Tous avons travaillé en collaboration avec le comité international pour éviter, par exemple, que l'athlète alia elo comme abe, salié diarrhée, wana ba éliminer automatiquement. Donc on a toponaki société amonene oya ça sali déjà ba organisation à Bongo au niveau international. Ils allaient Vivendi sport. Yende akoya ko déployer nani cuisine industrielle nae pour na ko laisser athlète conformément il y a ba recommandation il y a fédération internationale. Ce que tozana toko recruter à peu près 2000 à 2500 bénévoles. Il y a mboka na biso. Bango toko pesa pe bango moi donc ba ozana possibilité à kolia cuisine internationale. Mais puis les sous bazan a choix la kopona cuisine nationale. Ils ont la même bakoya wana ceux qui muto alingi kolia cuisine nationale a kolia mais ils ont la restriction et belé pour na bango parce que pendant compétition il faut faire très attention pour le transport. Tous en Trans Academia a un lot important et ba bis o ezana na circulation te. Ce que beti moi tour côté anani a parlé du peuple. Au Koutaba bis et belé zawana et stationnés. Donc, nous avons à peu près une centaine de bis qui seront mis à disposition pour assurer le transport. Donc, sur ces points-là, la réponse est toute trouvée et nous avons une difficulté pour transporter les athlètes. Apparemment, nous faisons rose. Mais tout le monde aura souvent, même à la Coupe du Monde, tout chan les autres salema. Tout le monde de l'estage, j'ai commencé à ma place, monsieur. Pour nous payer sa priorité na bato bana banganda ou batie ba télévision bato ba komela masanga kuna bateka. Est-ce que vous craindre que koluka couper ça par exemple courant na mai na ba site oska masanuku salema ba privé parce que Kinshasa a quand même 15 millions d'habitants au écouter la bobele 4000 personnes évidemment surtout 5-6 na bato ba ko taper selon ndinga ndinga. C'est vrai que la population ko ça na impact na mboka Kinshasa. Bomilengel ndeni na bato ampo à peu près comme atike no bato francophonie lokola bango bilo na ngozo salima biso toujours courante biso toujours mai. Deuxième chose, na peut sobo osola kana gouvernorat ya ville Kinshasa ba cambia de temps en temps pour na de plus en plus ko sécuriser mboka po soko beti mingi na Google ko lukaneti ba mboko eza moi mobulu moi ben sécurité Kinshasa ezanga na quantité qui parmi ba ville chaude ezanga la quantité kuluna ba ko mona biloko ba machette ba zo mona biloko to ça ndeni po image wana
sur le plan international, bazo moni la Kinshasa, baya ko vivre le contraire. Bolenga ndeni. Pour la main courant. Naoti ko yeb sabino c'est pour les environs. Oui, justement. Naoti ko yeb sabino aboye. Pour na nini na senga ki tomata na PDG à Régie des Eaux, na PDG à SNEL, na bisika nyonso. Pour na ba évaluer situation réelle. Et cause à la coûte avantage pour na bateau bazan zinga pour na ba renforcer ba cabine. Ba renforcer yango ce qui ko changer cabine ba changer yango et ko profiter non seulement na ba athlète ou donc na ba site na biso mais ko profiter pe lisusu na ba nyonso bazan zinga. Wana liboso ya mibale na ba site nyonso to prévoir ba groupe électrogène pe na ba site nyonso même awa batongi déjà ba forage mayo baza ko tonga nango bandako nyonso ezama ya Régie des Eaux bakoya ko brancher yango tango nyonso misala nyonso ko sila mais entre temps bazo ko utiliser ba forage oyo basali eza na université ya Kinshasa basali ba forage pona bazwa mai oyo toko parce que na université ya Kinshasa en plus ya ko sala ba forage en plus ya mai ya nani ya Régie des Eaux to sombi ba citerne pona ko stocker boyebi na université ya Kinshasa toza na kati ya eza mwa ngomba tant mususu mai mataka na pression makasité to prévoir ko remplir la citerne de telle sorte que ceux qui attendent sous mai katani dans la chambre bazanga maïté to utiliser mai dans la citerne. Donc sur ce point là la disposition ezali je pense que ezali inconvénient et avantage pour na bato SNEL bako veiller sikoyo que parce que bako tonga cabine juste pour les sites bako utiliser la cabine aux ezaliwana bakoluka siko ba renforcer yango bakotia ba équipe pona soki tam sous courant et katani baramoko babongisi yango donc vous avez un avantage ya ba riverain ou baza pembeni pona sécurité ba réunion na ba ezali préoccupation ya munene kutu naloba ba état mingi ils ont soulevé cette question en la sécurité de prendre yango au sérieux pendant les Jeux 4000 policiers seront déployés dans le site surtout dans l'université à Kinshasa, dans la quantité, mais Libanda pour nous sécuriser, puis dans l'hôtel ici qui logé officiel. Mais à l'intérieur, le quoi a oboyé, tu signé contrat dans Delta Protection. Les alliés agence le quoi li conduit, le quoi agence nous oboyé ma protection. On a assurer la sécurité à l'intérieur, il y a la RDG, puis dans le village, il y a francophonie dans l'université à Kinshasa. Donc, question de sécurité, nous devons prendre très au sérieux. Puis, dans la période où les policiers vont aller béler sur la route pour nous sécuriser, parce que le cas dans le comité de pilotage, ce n'est pas pour rien. Chaque inspecteur général de la police nationale dans le comité de pilotage, il y a ANER dans le comité de pilotage, il y a DGM dans le comité de pilotage parce que de prendre en compte dimension sécuritaire, il y a un événement le quoi boy. Mboka na biso to dépenser bambongo ebele pona kotonga biloko nyonso pona kondima ko organiser G et to ebi que sécurité za eloko moko makasi. Donc on est très conscient de cela. To za ko sala ko zo ba disposition nyonso tout pour éviter que ba agresser athlète ou bien ba boma mutu biloko bongo. Ben, ça, même na New York, ça le manque. C'est que bakulu na kaka même na bamboka kutu mususu ça c'est bêta. Bolali bolamuki ça c'est bêti mais ngala ndana yabo na tikala ko ça c'est bêta na Kinshasa. Ah, toyoki ndeko Isidore directeur olobi yo vandi na Kinshasa oyoka ta ça c'est ko bêta te. Mais tout na bato bavandi na ba commune ya mwa musika ba yebiso ke masase betaka mikolo miso na ba quartier mususu. Alors totala nano likamba ba payo to koyamba na sanza sambwe za koya. Oyebi baike bakoya bayebi sango ya Kinshasa la belle Kinshasa boy bayebi sango ya Kinshasa. Tango akoya na masano asilisi masano akolinga akenda kuzwa mwa liboke na Kinkole. Po ba musuku bakoya na bayebi yao akene mwa Kinkole. Akomi na Kinkole kuna ekomi nde scandale kwa bato alopoto balobaka nyonso wana ba précaution nyonso ese zwami
Pour Kinshasa, eza Kinshasa, eza le la province c'était. Sécurité, le coup a besoin d'un inspecteur général de la police, de collier qui a été bakosa la main sur pour bakwenyon sur la sécuriser. Il dit qu'on battait kaka si t'es pas bakola. Oh bango, baza bato, bo pe kuna bogotik bango polele, baza pe bato. Et si qu'on a eu le bibo. Te, écoute na bossa ko yeb sabino. Gouverneur à ville à Kinshasa. Azape membre il y a comité de pilotage, il y a francophonie. La disposition nous sommes tous à cause et puis na koyi koloba te mais to sombi ba pe matériel et belé il y a sécurité pour na koluka ko sécuriser ezala la population na biso ezala ba pa yo ba koya mais ba matériel nous sommes pe ko tikala pour na mboka na biso pour na ko renforcer ba service na biso bazala ba moyen nyonso esengeli pour protéger la population congolaise. Donc cette question-là, est une question capitale, de prendre yango très au sérieux, de mettre des moyens et belé pour assurer la sécurité. Non seulement il y a des athlètes, mais aussi il y a la population, mais aussi il y a des téléspectateurs qui sont dans le stade pour la compétition. Stade est payant, l'entrée est une décision égozoama dans le gouvernement. Parce que dans le Mboka ils ont la discipline mususu ils ont la payant ils ont la discipline mususu ils ont pouvoir d'achat il y a congolais à quinoa te maman na match betamaki awa na stade ya martyr na ba marocain soki tosomaka ba carte banani ba billet ya VIP mais pona kokota ezaki pasi pona kolakisa ke pouvoir d'achat ezali ndeko directeur loko lozo milengela pona bapaya na yo bakoya na compte ya francophonie tongi toyeba na biloko etali ba œuvre d'art o bako exposer bosali sélection ndenge nini biloko nini oyo bobandi kolakisa na monde entier mkolo wana na 10 jours wana ya jeu ya francophonie wana ya liboso ya mibale concours ekosalama sur la francophonie élaboration ya texte wana ekosalama ndenge nini. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec l'Institut Institut français c'est son stratégie que vous tient en place pour que côté côté culturel et une réussite. En fait, nous avons collaboré pour l'organisation de Bengaka, le président de la fédération, pour le sport par exemple, le président de la fédération. Pour la culture, le Bengaka bateau spécialisé. Donc, les gens qui sont au Congo, ils surtout, ils sont spécialisés, ils sont pour la musique, ils sont pour l'architecture, ils sont pour la hip-hop, ils sont pour la peinture, ils sont pour la photographie, pour les activités. Ils ont quoi cahier de charge, ça ou tabakela. Ou tabakela, j'ai 89 et banda na Casablanca, tilelo bola. Tilelo, donc ils sont à Bongo. Donc, bangonde bakoya, quoi batunyo sene na hôtel koloba, tokozo bango en charge. On est faire appliquer les règles de jeu pour nani a gagné médaille, nani a gagné thé, nani a gagné or, nani a gagné argent ou bien bronze. Donc, bangonde bako biso en tant que comité national, nous avons fait ça bango logistique. Tu peux si bango ba bisika bako sala ba compétition, tu peux si bango bisika bako sala ba concours, tu liké sika to loger bango, ndengini to lesa bango. Nous devons s'occuper de la santé, de la sécurité, et pour la santé par exemple. Beaucoup de dans l'ambulance et belleté. Exiger par exemple dans la francophonie, une ambulance type A. Ambulance type A, ils arrivent quoi un hôpital ambulant. De Sombi Yango, ils ont 20. Na Kinshasa A oboye. L'ambulance, il y a type A, ils ont mis balai, moi qu'on a présidence, nous ne sommes pas Mok Tombodi Kembe. Oignon se semble à Carabo, ils ont type B. Type A, ils ont mini hôpital, c'est-à-dire que l'appareil ils sont dans l'hôpital, ils sont dans Katikuna. Ceux qui les camas ils ont bandi ko traité yo banda, même ceux qui opération bandi yango kuna na kat. Ti ba même oti na hôpital. Ba exiger biso yango. To sombi yango, pe ekotika la pona bana mboka. Ba œuvre d'art ko exposé. Ba œuvre d'art. Eza kande nini. Ba œuvre d'art ezaka oya bisote. Net ba mboka nyonso oyo baza inscrit na nani ya francophonie ba ko tinda ba œuvre d'art na bango.
C'est pour ça que Toponi et Sika Nani Palais du Peuple na misé na Académie des Beaux-Arts pour exposer ba œuvre d'art wana. Biso pe pas na biso Toponi justement misé pour na pe ba tout monde ba œuvre d'art na biso. Donc vous avez une possibilité pour na biso, pour na bana na biso, pour na batunyon surtout. Ba ya kotala non seulement ba œuvre d'art na biso mais ba œuvre d'art pe ba mboka mususu. Oui, qu'on a exposé dans le musée. Directeur, n'habite motune tel mon solo, babin a rendu la fruit défendu, enveloppe au gouvernement tiers pour les cambo parce qu'ils a kilo, hein, toujours au cas 20 camions, 20 ambulances et tout ça. Il y a type de te découvrir en haut sous les lots. Est-ce que la ministre Kaza Dikouna, ça va? Ils ont eu un dingue singeli pour tout monia aux faire travailler 24 heures sur 24. C'est que ça va jusque-là. Ils ont eu, mais dans moi, il faut qu'on le baque. Moi, moi, les koukoumamouké. Moi, les koukoumamouké. Mais il faut qu'on comprenne que tous en a des défis et belés. Tous en a des jeux à francophonie. Et puis, pendant qu'on peut te pas mais il n'y a pas que les jeux de la francophonie. Tous en a guerre dans l'Est, tous en a des problèmes pas boyer, tous en a pas boyer. Donc, il faut que le cas. Événement prestige cacao. C'est un événement prestige. Il faut comprendre que j'ai la francophonie, c'est un événement prestige. J'ai la francophonie, ils ont une opportunité de faire si tout dans l'infrastructure. Ils ont une retombée économique importante. Ce qui est le budget, il y a Jeux olympiques et Salemaki dans Japon. Le budget initial, ils ont 14 milliards. 14 milliards. 14 milliards de dollars. Mais dans Souka, on a dépensé 21 milliards de dollars. Bon, le budget, il y a combien? Il y a Makambo. Oui, Mboka na biso za Makambo belé. Budget na biso za muke. Eza belé penza te za muke. Mais bon, moi je budget na biso za toza koloba. Au bac eza sans tabou. Eza sans tabou. OK. Budget ezali mibale. Eza budget d'investissement. Et un budget d'organisation. Budget d'investissement. Et un investissement, tout ça, c'est la bonne amboka na biso. Nous sommes tous à Kotonga. Et un pour na bana na biso. Et quand tu as bamboule belé, le cas tous à na stade à nani à martyr. Batonga en l'air à Mobutu. Et ça tire l'eau. Leg, ya munene. Donc, budget et investissement. Wana tout autant en côté parce qu'ils ont obligation à il y a l'État. Il faut attendre infrastructure, il faut bon sanzela, il faut ça la boyer, il faut son ambulance na uti koloba boyer. Wana ils ont budget d'investissement. Budget il y a organisation. Et talné na uti koloba boyer. Makambo donc sécurité spécialement pour nager, santé ba disposition to besoin parce que to tia moi ba infirmerie na ba site nyon surtout. Vous avez net infirmier, vous avez mis balai, Tata Raphaël mis balai, na parlé du peuple, na misé, des pas union se pose à ceux qui problème est allé. Première intervention est salemi, tu évacuer mutu, tu tindi nana. Donc moi bah wenze botamment à terre, na bangandende ko marakeno ba mama ba na table na bango, ba tumba moi dendon moi ma boke. Et cause moi passi. Et l'autre pour un bateau ba ekotala. Pour un bateau ba ekotala, vous avez peut-être opportunité pour un bateau mais et vous avez un peu donc parce que tous va mesurer la sécurité makasi mais vous avez pas opportunité pour les commerçants abisso batte capé bazo peu moins parce que le quoi na uti koloba ils ont ba retombée économique parce que la délégation yo so ba koya wana à part o biso tous en charge ba mususu nyo so wana ba kufuta hôtel ba okeda na kolia na restaurant ba ozo taxi pour na koma na aéroport ba kufuta go pass nyo so wana za ba retombée économique. Avant qu'on consomme moins cadeau, moins objet d'art et tout ça. Tu vas gagner plus que tu as dépensé pour la sungo. Non, en fait, oui, tu as investi. Tu vas gagner en gros dans les longs termes. C'est-à-dire que tu as un investissement ou tu as dans les longs termes. Parce qu'il y a mis balai et que booster le tourisme dans le cannabis. Et ça, tu as qui koya na awate. Tant que tu
bakosepela na Congo bakomona keza mboka kitoko lobi akoki koya aye moi mission mususu bien abi bon voilà na explorer opportunité d'affaires na monaki par exemple secteur boyer na koya peut-être na moi industrie na ngai na sale loko boyer. Vous savez Kinshasa tozana à peu près on parle de 15 millions. 15 millions. Ce qui m'a sali moi à luki ata moi industrie na muke azote ka moi biloko na ne fût que $1. Ce qui va sombi ata donc moitié sur 1,5 million, sur 15 millions, 7,5 millions va sombi juste $1 aux gens millionnaires. Voilà, directeur, chez Oyo, nous avons chez Oyo, et Nathan voyait bien, vous voyez que le stade de Martyr a été suspendu par la CAF. Avant l'émission à du stade de Martyr, tribune à presse, on a mon ananté dans le stade de Martyr. J'attends aussi un vestiaire, un vestiaire et commissaire à match, une équipe adverse. Alors, when les allez tomber parce que ce que j'ai signé, l'inspecteur à CAF Pagoya, on a la stade de Martyr, mais on a report au nord. Match à juin à Souga Léopard, Robert Tamara à Kinshasa. À quelques mois, il y a l'organisation de 9e jeu à francophonie, directeur Isidore. Moins de 2 mois. Moins de 2 mois, la RDC est prête à organiser le 9e jeu à Bagé, c'est vrai que Totikali a presque même moins de 2 mois. Parce que pour Nangaï, moins de juillet, ils allaient moins à G. Donc, on a moins à juin. Puis, moins à juin. Moi, là quand même. Hein? Moi, mouké. Mais on a moins fort. Mais, mois de juin, objectif nanga ezali que le 30 juin na 6 mois ba misala nyonso mike na début juillet ezande siko pour na ko tester est-ce que ba prise nyonso zo sala est-ce que climatisation zo tambola est-ce que sonorisation et trahisakaka donc vous savez on a dépensé presque 3 800 $3 pour consommer le matériel et la sonorisation. Auto-dépensé pour agir à francophonie. Oye ko tikala pour namboka na biso. Donc faire louer yango dépendamment de la décision du gouvernement à Kozwa et Kozala paye un leg important. Mon mboka na biso tozana ba musiciens belé tout ça tozana studio amone na omte ezakate. Le matériel, il faut que nous défendions ceux qui sont Gabon, ceux qui habitent au défat, il faut que somba et tika la leg et pas un abus. Donc ça, on a pris en considération aussi cet aspect-là. Il y a que le cas na côté sonorisation, tout somba matériel au écotika. Ok. L'émission comme on a souka tolingi yambo au décret on a beaucoup ces scénarios pour jour en gros les 28 juillet, makambo ezala wa na stade de Martyr. Na stade ya Martyr. Nde sika mokonza moka ko lancer milulu wana ya jeu à francophonie. Mais est-ce que makambo nyonso ebongisami et puis biloko ozoloba oyo lelo na ebité soki na bamboka mususu après ba ki o nyonso nana géraka. Ils allaient à Casablanca, ils allaient au Canada, ils allaient en France, tout ça. Ils ont quand même patrimoine mounene. Est-ce que structure est kotikala? Est-ce que il faut penser à nango et singulier que la sport et que la sport et singulier que la culture et que la culture? Comment tout battre le bilo qu'on a mis parce que beaucoup on a un problème de maintenance peut macasse. On a des décisions au gouvernement. Mais on a confirmé que Bagoya va cesser de GT, la télévision nationale. Est-ce que vous confirmez directeur? Nous avons signé écoute. Entente na DG à RTNC. Si tu as moins bon belé pour retaper le matériel à Sika pour permettre non seulement de retransmettre en direct dans Mikilignon sur la francophonie, mais na bateau bazan ndaku batala pe oyo balingi koya na stade te batala oyo ko salema. Donc pour na ba infrastructure nyonso eboy. On a des décisions au gouvernement. Ce gouvernement a lobby. Mais logiquement la bamboka monsieur Samandé. Logiquement ezali par exemple ezali logiquement ce qui ngana za na conseil à kopesa na oloba faut pas créer structure à gérer yango
parce que le problème de Zanango, c'est un problème d'entretien. Il faut structurer moko, il faut gérer yango, il faut entretenir yango, parce que la climatisation, surtout, il faut qu'on bongissa, qu'on se quitte et qu'on boucher. Donc, nous sommes des entretien. Mais entretien, c'est vraiment organisation où ils ont dit que azako gérer yango, ezako bota mbongo, mbongo wana ezako salisa, ko futa bato musala pe ko garder infrastructure intacte. Donc wana ezali décision à gouvernement oya kolinga ko sala yango nde ko salema. Pona osuka scénario ya le 28 wana kozande, est-ce que scénario ça déjà wana ekozala kitoko makasi bokomona parce qu'on est en train de travailler sérieusement na organisation ya na cérémonie à ouverture. Parce que mon président de la République a invité homologue naé bakouta bambo kebele. Bakoya na cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture toujours à disposition nyon surtout pour valoriser culture nabiso. Pour valoriser tradition nabiso. C'est-à-dire que tokoluka même ba groupe culturel ba mboka donc nous avons 4 grandes langues nationales ko intégrer bango, ko faire transmettre message nabiso. Ba nyos ba ke Congo tozali mboka doté sur le plan culturel. Wana kutu mikilinyos baebi ba musicien na biso ya minene bazo kenda obeta partout. To sala yango pe to koluka musicien moko makasi asala concert moko makasi pona sangwe kenda que vraiment Kinshasa ils étaient prêts pour organiser ce jeu de la francophonie. Merci to liké te ko événement moko apolitique to to komona bandeko ya tendance nyonso bakokota wana bongote. Sport les arts politiques. Sport et à la couleur. Au moins, il y a mais ce qui équipe nationale est bêti, bisogno surtout là, donc, sport les alliés, ils ont tendance. Et puis, j'ai la francophonie, il ne faut pas comprendre que ils ont beau cannabis. C'est qu'on va montrer à travers le monde. Ce qui est là au Bimi, au Congo, bisogno sur les côtes alliés, au Bimi, aux yeux avions en Angélie, aux en Combo Moko. Bisogno sur. Vous avez un combo aux Congolais. Ceux qui ont sali ma babi ba Congolais ba sali ma elo komakas. Ceux qui ont sali ma babi ba Congolais ba capable. Donc ceux obimi na mboka na biso biso nyonso za na combo moko ba Congolais. Bi pa nyonso okena so okena Paris ba c'est un Congolais. Ceux qui sali ma babi c'est un Congolais. Donc message kitoko. Yango wana il faut ba comprendre que o etoza ko sala za pona mboka na biso. Donc tout ça comme ça les a le coup mboka na biso. Message kitoko le biete il faut être fier aux Congolais. C'est ça. Dia RDC. Dia RDC. Voilà. Matondi mingi directeur Isidore Kwanja ndimo dima kwa kopesa biso ngonga o to sola nayo malgré agenda nayo mikolo ezali vraiment très chargé, très sollicité. Kasi na kopesa matondi mingi na mama Patricia Anzu ona bengaka conseillère maman alonga français. Ouais, c'est là qui a bousculé mon konzipo a même la biso nesika oyo. Maintenant na mba bon so bokolanda biso à travers esika o émission botela équipe nationale na ba chaîne oyo en partenariat na comité national ya 9e jeu à francophonie. Potika malamu pe tokuta na mikomiko zali koya ceux qui nzamba sungi en attendant to souhaiter kaka été ba jeu ele kana kimia ele ka kitoko po ezali bongo le coup mo RDC Matondi.